La chaîne des actualités, la chaîne de qualité. La collecte la chaîne de Santivi, la collecte la chaîne de Santivi, la chaîne la plus suivie. My main job is to advise, because based on what we do in terms of insurances and finance, advice is mostly needed, because we believe a financial product cannot be bought online. It should be able to be advised so that we can be able to make the right decision at the right time. We will be able to help you for free, because advising you is not going to cost you anything. So therefore, take advantage of this service. Voilà, merci, bienvenue comme ça dans votre chaîne Mabia Star Télévision, dans votre émission Koangola. Koangola, les émissions yo, boyebi daniti manga, zalaka wanga, wana mingi plutôt, pour na komemela rabino ba information. Il y a sûr et vrai. Balobi lelo daniti manga, malgré maladie, malgré santé ko bêta. Moussala soge bengi ezaka moussala parce que on a rien que ça. Na kati émission ko Angola ya lelo tozala masolo ya ko beta wa to ko beta di solo ya Ferregola Jésus des nuances oh lelo tomoni pasteur prophète Denis Les a commis ko confirmer voix ya Ferregola na ba page na ye mususu. Alobi Ferregola azana voix moko boye soki ye avandi ayoki esalaka ye balulenge moko boye wana pasteur Denis Les. Aussi longtemps Denis Les azalaka président ya ba Warriors toyebite alobi bongo pourquoi. Sur ce, dans cette émission Daniti Mangarozaye Morote akoyambela bino Rodigens na Rodrigue nde tokozwa ta ya kobeta na ye masolo awo pe na kati émission yo bokomona ndenge général de Fao a confirmé lisusu devant Ferregola aza impatient ya kozela koyoka projet ya album Dynastie. Sur ce, Daniti Manga Aopesa mbala moko ba merci mingi na bato oyo bazalaka pembeni pour nous soutenir. Là je vois Christopher Songo ya ba Christopher, l'argent obéit par sa présence. Je vois Dami Datoko na kati ya France wana Argent Pire. Et je vois le grand réfugié. Les grands réfugiés. Et il y a Willy Church, notre date dit papa pasteur. Ouais, c'est ça qui bonne la peau na bicho. Avant de s'est invité nanga, na olingana nous botala pib. Y abonnez-vous. Après, tu zonga pour na bon mon invité nanga. Merci. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Merci, le plaisir est pour moi. Bonne santé. Ouais, Dadi Chimanga Mopanzi Sango. Donc ça te pepele Nangolo Nzambe. Donc tout ça vraiment par grâce à Nzambe vraiment. Na souhaité pena pesana no ba bonne fête ba Joël Noël na batunyos to bota la biso. Voilà. Na yo moko pe na kolo chaîne oyo. Voilà maman Mabia Star. Maman Mabia Star. Dani vraiment zo sala musala na ndenge sengeli quoi. Voilà. Merci quoi. Voilà, merci beaucoup Rodiguez. Balobi lelo tozana masolo ya kubeta masolo oyo eko sepelisa bino bana ya mokili mobimba Rodiguez. Ouais, Dani. Lelo oyo Ferregola asali ba explorer na ye. Ferregola ba utaki ko sélectionner bango bazalaki Ferré Fali Kofi Olomide Innocent
et puis Rebo na musicien na biso moko ya mboka abetaka ba rap na ye pona kozwa trophée Afrima mais tomonaki na kati wana rien que bateau yo bazwaki trophée bateau bazwaki trophée ezalaki rien que Fally Ipupa na Koffi Olomide faire arataki sur ce Rodrigue akokolo bana onene. Bon, pour nous, omoni Ferrego aza Jésus de Niance, aza le padre, aza vraiment motoyambo, aza vraiment moto oyo, ana top ya Congo. Voilà. Omoni côté Satan azali na eloko mususu. Donc ego simbate pour mwana nzambe, pour mwana nzamba bundara. Te kosekate, omoni c'est là le Rodrigue malgré la émission na maladie mais tokende. Te na sali pe constant na remarquer que osoko lobate. Voilà, ya ona lobi nanu tokelo boy. Côté Satan azali, siko yo pona yo Satan nani? Teme mutu moko na mokili tutanga kombota mibenga songa mbeli. Yana mutu mususu aye ko benga ba 1000 démons ba na bango ndenge zala kaka. Jésus de Niance Ferrego là. Hein? Yebisanga siko na côté batwana bazali. Omona teke baluka ba étouffé toi la mona nzambe mais et simbaka raté. Pour bango baza batu moko boye bayaka na ba cacher na bango. Ferrego là za na voix moko boye so butu nyoso yo kango. Bah Charles de Poule et Bimaka. Yo moko yebi on peut bien. Mais si ko ezana batu moko boye bayeke akeko négocier pour bayebi ke muto ozwa mona batu. Voilà. Hein, aza seul contre tout. Donc c'est que ce qui koloba, c'est que basala qui coopération ba devia qui trophée o eza ya faire ba pesi Fally ba pesi toza na kin. Oyebi maramunyo sunde ezalaka. Et là mutu mo azwa 4 chorus ou 4 nini en Afrique du Sud ah. Ezala tricagé. Voilà. Bon pourquoi pas tel père tel fils ba kuta une place mo basanga. Mutu azwa 4 chorus ezala triqué nani Weranson. Non, ezala vena biso Koffi Olomide. Donc il fallait pas zwango. Lokola ke ayaki négocier na batwana nde basala eloko wana pour apesi moi 4 nini wana. Donc ba click wana eza click mo ya bescro ya ba miibi. OK. Donc Jésus de Niance Ferrego là yazane patient azalane mutema mulaite aza pio na yebi ke so azotalanga na pesi ba mbote belé. Voilà. O ezaka makambo pour na Ferrego là to défendre de Jésus. OK. Donc le rôle à faire ba te belé ba roma menacer. Atikala ka ye moko. Moi mukefe na biso sultani jibe mpiana. Papa o kuta bimisa ye. Voilà. Akoma pe ko triquer moi j'ai. Voilà. Vous comprenez? Tu es quoi na batu o ba uta na bango ba les marquis na ba maison mère. Mutu le rôle a fait mo boye. Inspiration si la remola na hôtel à moi cher moi na yolo mo boye. Makambo faire na bien moi na yolo mo c'est la wana lingolo bana DJ Lacoste. Mais Lacoste ninga mais yena faire pe ba yokana te. Te kasi bango omoni ba Lacoste ba benga faire azaka mukuse. Et bon yazala ni ya meli ba vitamine masoko vimbeli bumeye muneneti. Parce que etango ofinga muninga pe fota la pe nini na yo. Okomi matama muneno nde mutameli C4 okenda poto batu ba ke poto wasala mo régime mais yo zo ya matama. Vitamine zo le 4 na nzoto. Tozolo bana mambuke ya trophée ya Jésus de Niance Ferrego là ndenge ba jaloux ba sali ke azwati. Ozo reprendre et pas faire ça non eloko moté. Et ça le pe eloko moté. Mais yé moko le roi za mutétoile. Ayebi ke azaka ka faire et trophée et baxeler et l'euro moroté mais le rôle là que kozwa moi armoro buna mon na yo na bulono salara ingeza la moi bien na ndenga palais otala tango ke to kendaki mo l'euro mo boye mais tricage ekota magi to mona ngo pela ba match na biso ka biso mo ba congolais to linga te congolais ke liboso c'est ça tout mona ngo même équipe nationale na biso zo beta o azo linga te ke RDC pola siko boke kuna ba poni mo na mai muto batu. Voilà. Na mundele na bato pese ba trophée na tango ya yazo simba micro ba Charles de Poule zo bima bango. Voilà. Ce que boluga bo triqueger. Voilà. Ba triqueger Rodriguez comment on a lelo Deniles prophète. Ah zaka prophète de la nation. Normalement. Deniles a commis qu'on confirmer la voix de Ferrego là. Deniles a commis qu'on confirmer la voix de Ferrego là mais Deniles Azaka président ya ba Warriors ya Fally. A commis qu'on confirmer voya Ferrego là. Ce qu'on ebi pour la nini zabon. Yemo Deniles Aza prophète. Pourquoi alobi bolamu ya Ferrego là? Pour amonike naza prophète HPKI nami tubelara na boyi na mema masumu ya batu. Mwana batu aza étoile. Asa didi. Même AGKI, il faut tout la vérité na yep et l'euro mobo abomba reza la cache na katsa mutema na ye. Au moins bimisata vérité na miso batu yango monike
et loko oh il fallait pas payer ça faire rigola ya kamo ndenge ke côté mususu mais azala côté wana voilà ozo reprendre Denis les aza côté wana habité na omema masumu pamba te et kuluso yo nzela to okende to ebité poso to ebi nzela to kendaka même tout toi le bara mabe mais le roi Monique était j'ai comme kende na robomba raba mabe ba tout na kati mitema il faut na bimisaka ba secret c'est ça ngala s'appelle na Denis les c'est bon un prophète azala ande moi boy ça va malembe makamno pe changer mais malembe makamno pe changer Denis ba vie na biso baza ba prophète oyebi ba série via zotia ba mail kola ba TV ndo sala ba mamo boyezo bando bima pe ya vérité te mais ce que bando bima pe ya vérité te oh mais ve ba kanga bon lokola za prophète ye moko mitubeli ke faire rigola ndem mutazalaki na makambo wana fala zo mais azala na groupe ya fali pupa hein c'est quoi monitege ye bon asali émission mo ba komisi faire rigola c'est bon ngana s'appelle la prophète Denis les kotoza na peso bambote ba Joël Noël na Rodigen citoyen na faire rigola akendaki ko visiter papa na ye général de Fao normalement général de Fao na ba traité ye na faire pour album dynastie au faire rigola asangisaki ba ancien nyonso ya wenge muzika malgré na kati ya ba ancien wana to monité longi ya Didier Lacoste ezali héritier Watanabe Pazate tant d'autres mais bon kala ba Melia ba JDT banani baza na kati ya projet wana et général de Fao a lobby ouvertement et pas affaire aza impatient ya kozela koyoka album dynastie bino etake pe ba golwa etake bato ya makambo koyoka message lokwa ya bongo ekokoza isala ebilonde bon moni isala ebso sentiment na joie mo bomoni ba papa de Fao baza ba père o basali trop na musique congolais donc aza vraiment mutu oyo atali te faire aza na makanisi ya bien na ba génération nyonso to ba beta ba musique na ba orchestre minene jamais mutu mo ta salon et koya pas moi na moko muke faire rigola oazana ba jaloux ebelé ba adversaire ebelé atazolia na mutu sikoyo soki ba pesi mukongo mutana kotonga ye ndengo lobaike batonga kazala mukuse mukuse ana bando senga ba ketcha ba faire ando senga ba bilamba ba faire na ndenge zaleli na bando senga ba bilamba ba faire mais ye azala non eloko mote na maison mère bando fini ba bouton so grâce à Jésus de Niansté faire rigola ye moko vena biso igwe le roi de la forêt benga satellite amatara likolo tala batunya sunase ozo comprendre pona nini wera loba bongo e ko yesu na papa na biso de Fao alobi eloko mo être capital et cela biso sentiment et cela biso ba joie et tant que père ayebi lito ya faire rigola amoni ke mwana oyo azana idée moko boy il faut ayoka nanu oyo faire azo bimisa to moni ba Bill Clinton bazawana ba seleo bazawana to moni ba venanga be Melia to moni ba Jani bakoya wana ba Limbonda bazawana ba Kakol Limbonda kutu babi album dynastie yango bato baozwa ba $10,000 ba $20,000 ba Bill Clinton bazu ba 25,000 soki ba combien na kati ya projet ya dynastie bon omoni pona grâce ya Alimbonda vraiment eza place oya utaki azalaka prudente sera zala prudent il fallait longwa déjà wana omoni mutu so ba ibi étoile ayeba sous le roi salati donc partout bando benga o bando kende kaka parce que faire rigola lokola za Jésus de nuance amoni ke mona mai na e ba utana na wenge 4 fois azala lokola vice-président na bango na maison mère parce que ezaki après wera faire rigola mais c'est ça chef la bango eza bongo ti le lopé na monde o yebsanga batutu balongo na maison mère na leki faire muta leki faire azate bango nyonso ba poussa na pembe na faire pourquoi abengisi bango ya bimi le roi producteur mais azoyemba na bino nyonso tout oye ozui caché oye ozui caché oye ozui caché yo la coste bureau à faire eza kuna kende côté faire à répétera kende place faire à répétera yo muninga bengi na ba téléphone beaucoup tano zolo ba ke yo bureau ya la coste na yolo to kotambola na yolo la coste bureau ne et na yolo eza place ni pour faire atinde pe ba tout bon boki ndotala na ba bureau ba otala ote a bureau ça la te biso to ba bureau na biso na ba capella bureau debout bon sur la place ba $10,000 $20,000 na bureau debout oza artiste mo boye conseil ozo ba mambo ça la te OK ozo comprendre so ka zala mutu mo bo mutema malamu surtout Didier Lacoste
aza rankine na ba musicien presque belé o ba autono na maison mère. OK. Yango mona ba ki para été makambo na isimbaka te. Yo zolo bake na grâce ya ba musicien loro ba longa na maison mère nde ba musicien na bazo binisa maison mère neti mission noni. Musicien no mo zala na zala so na lingwa lana aza munoko munene loro libula ngando. Oh wana. Et puis na ba kombonete mo na lingwa la moko boye. Ayemba pe mo loro la coste boye. Ouais rakuta soit qui est er moko combien de bavois o ba longwa na ba maison mère tangu la coste kenda o erazo. Azui danseur moko boye azala pa la coste wana. Abina kani na maison mère. Siko yo ba musicien ni danseur ni mo boza musomo na kingasa na suka. OK. Ba musicien ni o ba ko yemba ke o comparer musicien no na Shikito, o comparer musicien no na ba Nicodème, tala ba tout faire abimisa. Baza na venir. OK. Baza bien baza na bakar. Yo ba musicien ni ba na bakar ba na ba pale. Presque ba musicien belé ba vanda chez batu. Au moins ni muninga so apesi idée. Boya bosangana igno fait la force yango musique na biso ezokenda libusote. OK. Bino bopandisango il faut bolo ba vérité na bato batala biso libanda mboka. OK. Faire azala na problème non d'abord à mutute. Aza Jésus ayoki la batu tout mawa. Abengi yo la coste. Ozo futela. So ozuma $10,000. La coste futela. Aza na palais za la rawati. Ya lo baranine asombaka palais. Excusez. Aza kana limited. Yo kaka si limité ngo palais na e ando futela non na barumbu na quartier prison ba benga na e. Oh. Garantie nyongo donc à côté na nyongo garantie ti ba ba boaka bilo libanda na barumbu ba to ba otala bémission ba bi quartier prison na commune na barumbu azala pe mon voisin idée la cause c'est bien bisanga sko mais quartier prison ngana futela moi studio na ngana ya futela moi ndaku mo beza wana na moi ani mo bomeli bangi drogue aux point na vie faut mutu so asali lo malamu faut se pela na ye voilà donc toza susu na eloko mutako bangisa muninga te voilà po yo soko fingi faire regola calculer banda finga faire regola déjà ka faire regola zong sela mo ya mabe jamais faire lo barate muninga pesi bo c'est la calaming te bo kaka ndenge makambo o ezobeta yo muto boyaki o tikala na soni ndo zela to la ko image ya faire regola ndenga ebina bandeko na bango ba JDT molopwe tala no JDT zwa ba mabiala niveau dynastie et yembami babiso ke bimi ekozaka to bo sanité abaki que soki abimi si ba projet ne wana wa ezana eloko moko te na minute wana so muta bimi si ebeta te alobi eloko moboye aza likolo o album moko boye yaza étoile tango azomona déjà ba démon so mike na sepo ayebi tani nazo boa ki l'album na ye. OK. Bino bo préparer ba album na bino toki bo to boa ba biloko mo bo izanga tina Mais le roi boyebi ke da faire azo bimisa bobo te biso pe photo bimisa album a musicien na album a président. OK. Tozo zela bino bo boaka so pe bozo zela faire rigola so boaka a boaka po mona bato beta. OK. La cause to ke ne pas to songe pas. Surtout na mambo la cause na mambo ba trophée wana le roi papa Moibi mwana nin ba benga wana yo ndo mtu yebi Rodriguez na pesi ba fanatique nyos balinga faire rigola vraiment ba mbote belé ba vie nga nyos tout et surtout ba gaulois ba gladiator bango tout donc bazara vraiment balinga faire rigola mais ba tu bazokanisa teke héritier na faire rigola ba même moral. OK. Bozela rara disque a fait rigola les obima ba surprise ze belé na kati. OK. Boromo na peta msusu fe na biso emo igwe o ba benga papa na bango akozala pe na kati wana. Ozo comprendre mais bozala calme bana kin bana Congo mobimba monda tie bato poto nyos tout boyoka biyoka yokate trophée faire à l'obarate boyebi ke papa na zala vrai muta mafia akendaka pesi bambongo pota musu mwana ne mo abima so pe fe na biso igwe le roi del fora zala ki wana ngela ma mususu. OK. Yango biso bato faire rigola ba fanatique a faire rigola to na biso patient tozo zela eloko malamu ebima yango pe umelaka. Voilà eloko malamu ebima yango pe umelaka Rodriguez to comme na biso déjà na suka ba dédicace na yo et puis numéro no ya contact et kozala bien. Ba dédicace nanga on appelle si ba mote belé et pas ya Jésus de Nuance faire rigola Mystère Lovalova donc il sel contre tout liboso mai na sima mai zalaka bongo ba bengo mukuse ya biso moro ba bengo pikime ya biso moro bongo ya bango ezaya ya nini donc ba mbote nanga belé et pas ya grande sœur nanga Sylvie Cardozo double bransard pourquoi pas na pesa Sylvie Cardozo maman na dikon na pesi grande sœur nanga ya Kati Fatou Miracle moto aleki ba fit tout au basala théâtre na mbongo na Belgique wana na peso bambote belé na pesi grande sœur nanga Elvira pourquoi pas tante nanga Meli na Turquie na États-Unis d'Amérique wana
nazomona venanga Neto Lukuku, Nathalie Lukuku, pourquoi pas grande sœur Mick Lukuku, bino nyos tout bato poto par-ci par-là. Oyo alinga benga ngai Rodriguez, numéro na ngai zarara plus 243 90 730 29 00. Plus 243 90 730 29 00. Makambo bien eza ebele ya rosala bato oyo pe balingi ba soutenir ngai Rodriguez pour na pe na groupe na ngai ya théâtre. Ngai fait rigola tellement na linga ande fait rigola yongo moni ke makambo fait rigola to ya kambala moko to lubaka. Oyo amoni essuyer ayo ke la biso mawa et ça le mutema pas cité quoi. Donc ezuimbolo mbwa soki ko sekate ndenge baloba kaka wana na pesi mo dadi timanga na ebike makambo o chaîne o etala ma trop bokeba na faire rigola surtout Didier Lacoste to boyo déjà to katio na monde na biso okoyemba te po oza faux chanteur voix na wana ekenda boza ndenge mona ba faire etala lelo faire so zoyemba tala yo so zoyemba o mono zoyemba ozo cracher mais batunya so o faire ayembi na bango sale bango featuring ba venanga ba Bill Clinton ba Celo Scrum bino nyos staff technique na yo moko doyen alimbonda venanga se bondo papi kakol na peso bambote na pesi pe susu venanga o abimisanga na monde théâtre Fiston sai patron mavinga pourquoi pas Ladi Esobe la duchesse vie de loin bino nyos tout bambote na bino quoi. Voilà, merci beaucoup Rodriguez pour moi. Je tiens à saluer comme ça Justin Ngokala na Paris. Je salue comme ça l'argent obéit par sa présence. C'est qui? C'est Christopher Songo, na Katia Londres, wana. Dabina Toko, Argent Pire, na Katia France. Et pourquoi pas de saluer Mami, Maman Nabiso, Maman Mabia Star, Kolwe Loko, na Katia Londres, wana ndina lubara. Salon eza moko na Londres, salon Air Style. Ya Maman Mabia Star, nde place oyo, mwasi angelaka, nde place oyo. Moi, ça aura valeur. Excusez, Mopanzi Sango. Ouais. Maman Mabia, oza maman ya bana. Voilà. Omoni babilo oyo tala loro la. Ndegonanga ayotalanga musika, mikolo kini mwa bambula, mwa mabebele zo sala. Bo soutenir ata journaliste na bino oyo. Ata mwa chobobo mobo, ata mwa moto, ata mwa car moko boye. Et vous sala ata mwa bien. Aya rapé place to ya ka pe yepe so bengi biso to ya avant na ba marm na biso. Donc yepe to ni pe to mona pe makambu na et ça la bien. Na ebiki awa yoza mama boboto et puis salon na yo nzamba pambolango ba bonne fête na yo kaka quoi. Voilà. Merci beaucoup à tous les abonnés fidèles ya Mabia Star Télévision ndenge toko kendaka lentement sûrement à la fin de notre mission et puis toza déjà na suka ya mbula yango wana Pati Nzambe na Londres, Dadi Lenda na France, Thierry Wayembe na France, Yansmin petit frère de Jésus na Paris, JC Mea, le boss na Katia Londres, Docteur Achille na Londres, Willy Chorch, Balobi, boutique à solo na Katia Kishasa déjà, le rôle à ndenge moko ba boutique de luxe, hein? Il y avait un abisso Willy Chorch na Katia ville wana déjà fongwa maki donc ba maman bokende ko sombe la bana biloko bonne année kuna bozala deux cités. Là je vois JP Boaka na Paris, Pati Vunda na Paris, John Spiritu na Paris, JC Jancy Vula na Paris, Papi Chesco Mokonzi ya Paris, Olivier Vita na Paris, Pichungi Tuka plus 1 na Katia François na Moni Bill Gates de Genève, Patient Muzingu na France, na Moni président Gabi na Londres, Kisangala de Luxembourg, Angel Loué Mwana Star, Azastar na bino ba nyonso bomesana kolanda biso pe kolinga biso. Je vous aime. Na komisika Nzambe ndenge a kotisi biso encore na 2022. Quant à moi, bye bye. Merci Rodriguez. Merci papa. Merci. La chaîne des actualités, la chaîne de qualité, la collecte na chaîne de santé. La collecte na chaîne de santé, la chaîne la plus suivie, la chaîne.
My main job is to advise, because based on what we do in terms of insurances and finance, advice is mostly needed, because we believe a financial product cannot be bought online. It should be able to be advised so that we can be able to make the right decision at the right time. We will be able to help you for free, because advising you is not going to cost you anything. So therefore, take advantage of this service.